Mbote wa ndem DGDTV mafuta sekezalinga wabino la grande dame nzambe ya mona papa mbolela ngai bino encore une fois de plus toye car nde tobesana wela bino basango ya oyo kolekana mboka na biso Congo Kinshasa et na via ba congolais o bazali na mokili mobimba toyebi catégorie ya bato nini oyo bazalaka na actualité ya ba musicien ba comédien ba lelo il s'agit ya ndeko na biso Fatou Miracle que j'aime personnellement, que j'apprécie vraiment. De moi, et moi, moi, c'est moi qui toko, na linga surtout et l'obélinaire. J'aime la façon dont Fatou parle. À cœur ouvert, à ko mekako expliquer biso, toko solana biso bato belé balinga bayeba. Ah mais bazalaka ba pire. Et là on est ça là parce que ti lelo ils ala rapenza clarté. Bato belle balinga bayeba bawela nini récemment boyebi na ba mambo makelele uta ko bima ya mambo ba Gomez ya ba Nigeria ba nini ba vérité bimaka wa kutu mupesha abimaka na mobali na ye moko na Congo Brazza bakende kotala ye na Fatou esali ke bazongi ya zongela mobala moninga kanda betaki na dinana abetaki dinana mosinjo a récupérer gouverneur o bane actuellement salaire eloko wana na Fatou Miracle wana na masolo toyokaki ba émission eza na bolandaki yango bato balanda MDGDTV souvent et ça verrait que mobali ya bomba akokata bomba te ayebisa mwasi na écoute ndeza bomba sano ayaki awa na ni ataki mais na yoka na rappel lengite bolimbisa eza ka ba mamango toyokaki et bato bele siko balinga bayeba to pe ba confirmer na monoko ya ye moko Fatou ezalaka penza ba wela mobali to ezalaka likambo nene. Et aujourd'hui, Fatou a cœur ouvert, à Omega pour expliquer, pour le un peu sur sa vie. Et ça livre vraiment témoignage édifiant, tellement édifiant que on se peut l'opérer ça penza litoi. Tout l'année on a vu ça moi si, Azako expliquer nini et les cas. Tolandi, merci à suivre. Baliwa na ba avion toleka ba bon moment donc naebite nga na masolo na ngai bato bazala nanga bayebi sono beta masolo kombo sila ezanga ati parce que azali film so to fai na donc eza mwa pasi pona sika eza mwa pasi na na souci ayebi nde nini akotia mutu ozala na bonne humeur quoi donc mutu nde wana na ko kende te na vanda bien na kima yo bien nini. Et toujours continuer à voir ce qu'on est boyoki abani ko lobela premièrement sila bisalu et puis voilà. On est des filles mambo lekaki mutu na mutu asi retirer na kwa na e eza na zoatan nga na ebeloni no yebisa bato c'est pas que non na latika na ina telemi batelinga micro na mambo lobate mais lelo na mambo loba ouais lelo on le nomme est-ce que raison au tika théâtre na tika théâtre te Tobanda ubunde moi trop na papa mon théâtre tellement makambo bien kotaki moi té moi trop en tout cas asili kai pe na parna ya baki na fanda na malembe moi sikande azalati pour maman tout ti na moi que non te ma papa ekomi kolemba donc ya moni na leki lelo na lo ba elo nini on a limina sala pour na isa ba bon nga kaka so na leki. Très bien. D'accord. Tout le monde a attend le capot maman Moussala na yeto komawana ya on les actualités na biso lelo mais Fatou Miracle quelque part batumi to yema ndongo hormis ba raison pesibiso ya vie privée c'est-à-dire que papa mais tu vois qu'il peut m'a belé de ba ezaki yo entre autres copinage yo na ba camarade na yo m'a belé bi maki vraiment na sima na yo qui est nos potos, qui m'a un problème, parce que on a tellement de traiter des vantards, on traiter de tous les mots, on a on sait qu'il y a ces péchés c'est la lissale, donc on va derrière justifier par moi-même, pendant que vous avez vu le message tout à l'heure, est-ce que la raison on a payé, ça n'a qu'à y avoir que ça qui va se retirer dans la vie publique. Et ça, on va te balobi, tout ça humeur. Puis va se taire pas ta mal. Déjà bao bayebi nga bayebi yo za mutu nayebi ono kuto bandite orgueil na yebi ngote
elo nalinga na vierge nazala mwa fier nasala fier nde bato basala nakokango te nayebi orgueil te nayebi fierté bon nga kokende nga poto na banda kokende poto avant non avant naki s'installe nde nakende kobota nga banda okende poto depuis 2000 combien 2004 2012 ou 2013 2012 ouais eza lelo te mpona oti okende dernièrement nakende mpona obota c'est pas keno nake mpona kimi bacopine na nga etu ndenge nabongisa nano likambo déjà na bacopine na otanga sila bato bazala nanga bayebi ndenge nabetala lisolo ya sila c'est une sere toriska na ye baliwa na baavion toleka babon moment donc nayebi te nga na masolo na ngai bato bazala nanga bayebi so naobeta masolo kombo sila ezanga te parce que azali fi moso tofai na ye donc eza mwa pasi mpona silika vraiment eza mwa pasi nazala na souci ayebi nde nini akotia motu ozala na bonne humeur quoi donc moto nde wana nakokende te navanda ubie nakima ye ubie nini on est des filles mambo elekaki motu na moto asi retire na kona na ye eza normal justement totoyeba siko makambo nini elekaki bino nyonso wakoloba mote bon makambo eleka nga nayokaka baémission bamosu bango bamosala nanani nana neti nga na part na nga nayebi oyo elekaki eza makambo entre elekaka biso misato oyo nga nasepela ye nango te na approchaki mpe bandeko natuni bango pourquoi boye esala mpe keno motu na moto abenda ye na kwana na ye bango batikali bango mibale na pepe bango babonne chance baza famille nga mpe na kwana na nga na fani na nga voilà c'est pas que non na motema mabe to un mot bobe na fani na kwa mombo na oloba mabe nga na souhaita ka bolamu na bango donc bazala bien misala na bango ya avancé donc voilà crête na biso yango wana eloko ni abongisa te parce que kotala yo koyomona makambo oyo osalaka kolandela vie na yo oza vraiment te malgré vie ya velétaria olingaka makambo nzambe mingi ozalaka très calme mais kozwa décision modèle boye likambo ezali likambo nini boyelaki mobali banga batiela poison to elingo otiela bango poison qu'est ce qui s'est passé lelo bato lelo bino nyonso boka koloba te ça n'a rien à voir na kowela mobali po déjà mobali oyo aolinga irsil aolinga nga te to andemo te mobali oyo aolinga nga aolinga irsil te irsil aza mwindu nga na mwindu te donc nga na mwa monene irsil aza monene te donc eza mwa ekosalama te ke no mobali nga na wela mobali na irsil non bandeko bato ba mikolo batimbi na otya commentaire ebele te par rapport a bamakambo toyokaki na badira ndeko na biso bazali 3 mamentionne kaka mobali akolinga ye akolinga Irsil te mpo bandenge moko te et toyokaki qu'est-ce qui s'est passé ntango Irsil akendeki vers mobali entre parenthèses tozokontinue koyoka alobi te ke mobali oyo akolinga sila malobi po sila mpa amwindo mamentionne ka Irsil et puis ye abendanaki atiki bango mibale tokontinue eza komonte me esala eka likambo oyo eleka ezaka mambo ya babilo moko ya mike moki okoloba ngo desi eza grave ya moke eza grave te juste moninga malamu alingi neka kotumba Zaire te enoka makambo alika kotumba Zaire te aka mwana malamu quoi très bien félicitations tozalaki famille oyo ayebi mobali ya moninga oyo ayebi mobali ya moninga merci na banda obenge coach achange ayebi otukoma kombali na komba mobali na nga tokoma obenge mwana tuki ya mobali na nga ben oui c'est déjà la famille donc ozalaki famille kokoma na niveau ke oyo alinga mobali ya moninga je ne crois pas ke nga nakolinga mobali ya irsi to irsi lakolinga mobali na nga to sila kolinga mobali na nga je ne crois pas na ndenge tozalaki toza famille esengi ka lelo ezalaki même na famille ezalaka nango okoza mpe na yaya moko mikolo wana mpenza randu moto ya moto avai na kwana na ye donc c'est ça mais avec le temps je sais ke tozosambela eosila na mais nga so namoni bango na opia bango mbote pourquoi pas na opia bango bien sûr que oui ndenge opekeli boke bango te naomona bango wana oyi basi bafandaka nayoki nga atambola te oyebi me bandali ya mboka na yo bandeko babolingo tozoka témoignage ya ndeko na biso ndenge azocontinue en tout cas lisolo kala te boyoka yango vraimen elengi makasi nayebiki bandali ya mboka na nga mais place kirsila koma nayebi te sila wi nayebi place aza bozoyoka te napie bango mbote ayebi place Irsil azala mais Irsil ayebi te opportunité tokutana pourquoi pas tomonana un jour
Moussala papa Elombe ça a joué médiation. Non, et comme il y a un niveau, on a été quand même que non, faut pas s'engager. On a vu le bon de Simbata. Non. Et alors, quand tu as vendu au mimo, on a raté un peu de la fin de l'année. Mais je vois ma sœur qui est au Boukana. Donc, c'est pas grave. D'accord, Fatou Miracle, mais c'est quoi tout le monde question, mon boy? Nous, nous vendons, on se retire qui vraiment dans le monde du théâtre. Aussi vraiment temps, on tourner sur thé, on jouer thé, on s'allume Moussala thé. Nous, on vend qui n'a pas le spectateur, le quoi, on a la tête de la monnaie logo. Aux autres pays, toujours chance. Nous, nous avons Moussala, nous continuons à avancer. Tout vraiment moi, côté le moment où ils allaient. Ça, la binatala bien. Moussala est profit par rapport à ma production. Tu vois, c'est ma producteur. Mais ma collègue va aussi bien. Mais sauf que les sont des architectes qui n'ont pas de boy, bah, un contrat na super climat, bah, on a biso na biso, bah, on a boy. Donc voilà, ils sont bon que non, dans le producteur mon fixe. Non, mais t'as sauté, c'est mon qui est. Donc, comment les kiminga. Et on a été posé le coup. On a les gawana, parce que il fallait ça dans mon pièce. Oui, un jour, on sait dans mon pièce. Souci nanga ezali na sala direct et puis na sima direct il y a plein de gens dans ça bango espoir batu babinga baolela na kutana batu mso na Bruxelles aboni bakangi na nzoto azolela mais je te dis okaba franchement nakoma désespéré mais nini na yo lobaki esali donc voilà na lobaki yango vraiment par conscience tranquille que na lobango bafana nga bayoka c'était pas pour acquiser ba famille nanga leo na za yo yebi bana ba oncle na ba fanda ipana nga na zala na bango ba oncle na ba master nga donc famille na nga voilà ça mambo eleka oui bi ke pesa mambo eleka sima oui na mona ke no bi se mambo bele ba na mona mama moko aleki alobi mama na ye ayeba place mama ne aza non na zonga mo nkisi biso to ye na 96 na petite sœur na nga Saïda to ye kintu kima bitu mama atikalaki boyoka eloko mpenza nalingaki bolandela tolanda témoignage yango sango te tosololaka te toyebaka mpaki aza en vie je sais ezalaka je me souviens bien ezalaki na veille moko na église jo mbula donc nakoma so na moi moto avandi mamani fona bandolela naoyeba te est ce que baparent nanga bakufa est ce que baza en vie donc ekomaki sujet mo so namoni moto avandi na mamani boye nazalaki vraiment bien te nanga nayebisa nzambe alakisa biso si c'est vrai mama biso akufa toyeba so akufa te aza envie toyeba ezalaki veillé à 2000 combien 2007 je crois c'est 2008 tokota 2008 toye prière na petite sœur mbula ezobeta libanda na niveau mosusu tovanda na libanda emangembo bato bazalaki pele prière nanga petite sœur na tosimbanaki fo nzambe alakisa biso so baparent na biso baza envie esalaki bonane eleki janvier février mars jour mo na fati namoni telefone nange esoni allo bonjour oh eza mama na oh mama Jeanne nakoka te nabwaka telefone ntango nabwaki telefone wana petite sœur nanga azwi allo oh Saïda mama tobazolela tobiwa nzambe ayokaka esalaki nabundi nabengisi mama nanga na petit frère nanga baye kini donc kolobaki non nayeba place baparent nanga bazalaki non nayeba ete ntango mama ye nde toyebaki non papa biso mpe aza en vie aza na bunya donc voilà c'était pas que non naleka na internet nakokosa bato ke non mama oyo akontribusaki yo wana oyebaki oyebi non je la connais même pas abi ayebi mais lisolo abetaki ke non mama nanga azali na Kampala c'est vrai famille mama nanga eza na Danemark bamama afo bandeko nanga baza kuna c'est vrai mais ntango alobi ke non nayebaki ntango so yeba ayebi te ayeba ete poso ayeba yango aloba bongo te mpo namona epe alobi ke non mama bango abala te non mama bala kala ye ayaki ntango ayekamba mwacha mwa akenda wawa mbala moko aza mobali mariage abala kuna mbujimayi aza mobali papa emani bukasa pasteur donc abala jean abala esenga kuta so ezalaki aoya bongo na ye bomona mpe lopete na ye na maboko elle est mariée donc voilà lisolo mosusu kaka direct na wana nga nakangango parce que nalandelaki mpena nyonso de près lisolo obetaki okutaki
Eric Ifozonga Fili ba oncle na Sambula ozena mwana mokongo bandeko lisolo esala pasi moko nalinga olinga mpenza boyoka ngo malamu so kopartage émission oyo eozala malamu eza bamoma moko ya esengo te obeta jour wana ezali mama leki na ngai nazala mpona mpa mama leki na ngai na ville na avenue du commerce esalaki na ye nakuti apeta mwana na ngai na niveau moko na supportango te todiskitaki abengani ngai na ndako nakie mpa mama kulutu na ngai siko na ngiangia nakomi kuna makutu na ngai esenga bino olalesa te mpo mokolo ndako ayebi te ke yo oza awa mopesanga sibonga transport o ata sans frais eza te nasuku wana nga badozonga te ndenge ngeti nini moto moko tatemisaka na nzela yo ndumba yo osaki ndumba na mwana donc mpona pushe yo na mwana efana mpe okombia mawa ezalaki mpasi mpona nga nazongi nabondeli sentinelle antimi mpe nde nalala après malem nzela nazonga na place wana bandeko bozoka mamundeko azobimisa certainement bozoyoka tozocontinue nga ntango nasali direct c'est pas ke mpona akize famille na nga na akiza na nga motu te eza mambo oyo elekaki nakoki kobongisa yango te place ya a natia o non eza mambo elekaki eza bongo nasi nalimbisa bango na mwa bato mosusu bavi lokuta aleka na bavi wana te mpona mambo ya théâtre ngai bavi wana nyonso ntina obeta wana nao nayebi kutu mambo ya théâtre te nakoti théâtre te naye okota théâtre ntango nazwi décision ya koya kofutela studio na ngai te natyanga te tyanga eza deuxième ndako na nga nazali na lubuzi studio mwa mokie boya $15 tobanda ovaa na petite ya na nga wana epa bayamba voilà a partir ya wana saisa ya banda oya oluka fi moko wana te place saisa ya monanga so aye na kimi te ya kokosa théâtre azala timide ti nde ekosala mpeke na ke epasaisa nasali première pièce deuxième na baproducteur nde bamona yanga na ye kota super kilima epuis ti nde vi na ngai yaki ofungwama bapasi po mosila na longwe ndako wana nakomi na tianga mwa chambre salon salle de bain donc malembe ti mpe ndenge eyaki oyinda keno miracle donc voilà c'est pas keno nabetali lisolo eki ntango wana nde nazalaki deja na bandi théâtre non et puis j'étais trop jeune masolo na obeta wana nazalaki trop jeune voilà mais sikoyo ntango yo moko omoni olobi lisolo moko eza ya fi na yo ibi eza vrai mais ekute na bacontradiction na suka na action osalaki yo moko fatumelaki non ngai ya importance kaka no naloba mambo oyo eza vi na nga nga na koexige bato bandima nga te namona intérêt te oyo na oya oleka nayebisa bato mpo bato bayokela nga mawa ntanso mpo bapesanga ni mbongo to biloko olia to nini non nga nango besoin te sauf ke nalobaki yango mpo bato bacomprendre esika nini oyo nga na bandaki na place nini nzambe azomemanga naza na prison te oui naza na prison te ke nyonso nangi naloba likambo nanga nango nango na baaméricain oyo na banda olala na bis pourquoi mpe ya bango eza problème yanga efo ezala problème ekomaki no olobi yango mpo nyonso akize bato nananina non nga na akize personne nalobi makambo oyo elekelanga nayoka mpe bahistoire oyo yanga kutu nayebi te nabenga ngo na degré ni ya likolo koleka yanga mpe bato babetelanga kani nasala direct bongo tala biso ko tozalaka bolelo nzambe afunga toza na canada toza bol voilà moi namonaki yango grave te keno mpo bato bayokelanga mawa mpo bato basalanga so mpe nini non nalobaki yoka mpona partage mpasi na nga na bato po eza eloko edérange yanga trop na kati ya des gens bapesanga mpe baconseil keno kobeta so lisolo wana te eza basolo moko ya bien te ezosala mpasi e surtout mpona famille etu nayoka nakata nabeta sala ya so direct te c'est pas ke nalobaki yango mpo so mpe na blesse bato bandoko na ngango batala bandeko na ngai émission komokoma na ngo na suka tozotya ndeko ashite pourquoi na sepelaki to partage eloko oyo
na yo moto olanda ngai nayebi ke hasard ezalaka te epa nzambe bato bele oyo baopasar mal oyo elobaka ta baangolais bakutana libaku akoyoka émission oyo yango na kosenga no partage bakoyoka témoignage ya ndeko mwasi oyo oui effectivement nasi nalanda témoignage ne okala ntango aloba yango wana j'ai fondi en larme. Mon ami yozoyoka ngai vie ozomona ezali ensemble ya nyonso na mabe na malamu eza ensemble na bao na baba vie omona vie baskilaka yana bato mosusu bazala bien bana ya ba mais base retrouva na baréalité mosusu oyo ke na lipa kolia oyo eza te na place ya kolala oyo eza te de même eya na bato ebele ye siko awuta na famille ya bien te me abanda na pasi apasa bamoma moko oyo ke inexplicable oyoka mpenza beti 48 heures aolia te bandeko boka lisolo ndeko abeti lisolo pardon ndeko abeti abimaki abandi ovanda epa tante na ye abimi ntango aye aye kokuta babeteli ye mwana neti baboma ye pasi ya kobota yaya mwana oyo oboti babeta ye siko bakobeta oyo ezalaki yo kuta okóma na niveau po aloba tia akóma na niveau akoloba ke non akokaka yango te asepelaka te bien ke moto yango ye moto abandi kobomba ye abandi olala na ndako na ye ekómi ti na niveau ke aréagir se ke kobetana ezali ya ndenge mosusu nde na otomona émission moko malheureusement moyen YouTube akopermettre te totia yango mwana moko batumbi ye bandeko na ngai epa tata mwasi na ye ana moins de 15 ans akozala plus ou moins 13 ans ya mwasi atie ye pétrole na nzoto atie almeti do tolo tout eziki mwana wana nayebi te abandi kobima mabele sika nayebi te soki osukele nde ye nini mpo na nini ayibaki soi-disant tata mwasi alobika batuni ye mama yo wana bana bana no bayiba te ata o mosuni na nzungu to eloko moko songolo ya mabe basala te basala ata mabe te o basala otumba bango o te de place omona ke non mwana na yo aka mwana yo bandeko babeteli mwana koki te a réagir babengani na ndako butu na mwana makolo mbongo transport eza te alongo bisika alobi wana na bisiko akendaki na ngiringiri kuna mama kulutu na azoloba na yeke désolé mokolo ndako ayebi te ke ozali ya molala eza te bandeko na butu mwana mwasi na mwana na loboko ya mokie boloba nini tante wana azali na bolingo na ye to makambo abimisaki wana ezalaki mpe ata kutu soki ezalaki ndenge wana ye mobali yango alinga aboma ye soki aye wono akuti miracle alali na fato alala ye na ndako pourquoi parce que ta likambo alinga asani nga aboma bango abima na ndako wana mbongo transport oyo te na sans francs te azalaki oblige azonga bisika awutaki ake na oboti de la sentinelle bon siko so sentinelle aboya kokotisa ye to na nzela wana kaka mabe moko ekomelaki ti baconfondre même na prostituée balobi neke no nalala na mwana na yo bandeko bolimbisa tala degré niveau ya souffrance ye moko alobi ke ti lelo biloko wana so araisonne yango ebalolaki motema mama papa peut-être oza na même réalité ou encore opasa moment moko compliqué na vie na yo que dire nzambe alingi ka peso liloba pona ko rassurer yo ke vie échangeaka bandeko parmi bato yo baleka na théâtre ou ba réussissa ba enjoya to pe ba enjoya life nde balobaka na anglais awa Fatou Miracle fait partie ngala yoka masolo Fatou lelo te kala na musika kaka ke akuta na mobali ya mbongo ta baloba mbongo ya mbongo asomba bandaku ba prix mususu oke nako mentionner te ona yokaka nako mentionner te bona ebite ezalika commentaire mais muto betaki lisolo na betaki yango na loyenge te ou encore je dirais na voilà eza maxi muto beta lisolo wana bino bobi maxi ya muto vérité abi na ba fille ya théâtre muto aleki Fatou azate abi Fatou asomba ndako $500,000 na yoka wana monoko maxi bondowe donc nzamba pambola ndeko boyoki ndenge alobi ke ti après wana ayo kota théâtre ya no foutela studio ya $15 ezalaka pe bon certainement batant wana na ebité
Bah, l'Isola Obeta, ça date de, je sais pas, combien d'années passées. Et peut-être une quinzaine d'années passées, 15 ans, 20 ans passés. Studio à $15, nandenge, j'ai au fond à ma côté. Tu es commis à longwa. Imaginez mutavana na kin, azoya robota na poto. Mutavana na kin, mais azoya robota na poto. Donc nini nzamba sala, c'est nzamba sala mambo minene. C'est nzamba sala mambo osakana te. Et nalinga kana exhorté na nzela ya témoignage oh mon ami kolemba te kolela pete ta musuma miso ebima yo vie échangeaka. Je sais pas combien de temps ça prendra mais nzamba nzambe fato yebaka te que un matin olamuka boye mambo peut changer vie peut se tourner mususu noir et blanc commis en couleur. C'est ça Dieu. Na ko encourager yo et tombola mutu likolo pangusama ya misu continuer nzela yana mulai persévérer kosa mabete kosa kindumba te koyiba te kosumuka te sambela nzambe aebi lobi osepela. C'était ça ya mokeo nazalaki nango totya ndeko achite. Merci. D'accord, elle s'appelle Fatou Miracle, je pense que vous allez avec beaucoup de plaisir. Hein? Donc, tout qui est mono mono yakolo balelo, ils ont ébélé. Vous allez avoir patient, beaucoup de vous m'ont ébélé, surtout le président de Nisingambani Mbambi Motema Julie Kitima. Ici, là, vous allez, Bambote, Joël Noël, partout, vous nous suivez, et avec beaucoup de. Donc, émission ici, non, bande. Ouh là là. C'est pas que nalobaki yango po sopena blessé bato banoko na ngango batala bandeko mama na ngango batala bango baza conscient bayebi ke non mama ofata oloba aokosate voilà. D'accord, elle s'appelle Fatou Miracle, je pense que vous allez avec beaucoup de plaisir. Hein? Donc, tout qui est mono mono yakolo balelo, ils ont ébélé. This is me now at 43. Yuzo ya msuka kena yo moga na obota na yo. Mais na sima na yo mara toujours ébélé. Mobala batambala. Mokonzi monene be le gouverneur de la ville de Kinshasa. Papa André Kimbuta. Yo yebisa biso te yo mutu yebda tinda na poto. Akimisa okuna pana okima mwasi na ndaku bokomela na koswana na ba téléphone ba menace par ci par là. Disolwango déjà ici soit fort na modèle nyonso mais yo moko mutu zo chance ya koyamba olelo. Mais quand on met sur le solongo ils allaient vraiment dégainer. C'est vrai. Vous allez la deuxième femme André Kimbuta, le gouverneur papa na biso de PCM ou bien ils allaient à Barimer. Ceux qui Barimer et où moi ninga na pamba te quand même au conseil de Fatou Miracle. Pena ngai tatangana congolais nayebi te mais nasambela nzambe moto abimisa eloko wana un jour aosenganga pardon moto abimisa eloko wana un jour aosenganga pardon nana motu na vivana na ye nga koyokaka tout le temps bato baoloba eloko wana aza motu nayebi te lelo motu naza na ye so aboyinga mpona barimer na bino nayebi te ndima aza congolais amemaka nkolo otangisa bana nanga mpe kolesa bango nazomona ete eza nayebi ke bacongolais tozala bongo sur la tête de mes enfants namonaki ka na tv ata komoni meme na bwa moko nakutana na ye jamais nayebi ete nayebi na ngai ete nayebi ete nayebi tata wana te soki aza mokonzi na biso mboka aza kongola koboma mutu keno mobali na nga mobali na nga aza moto apolitique te anika motu normal voilà nga moko kotokutana na bato na zara toomona mpe bafimo na mwasi akimbuta mpe akota azara amatekala to bokilinga mpe na mwasi akimbuta akota azara eza eloko na viva yango presque chaque jour mais naosala nini franki naosala nini naza oblige antimisa bato te ke non eza lokuta
lokuta eza nini po ata nalobi lelo ke no eza lokuta moto andimanga aza te baobalo nsongo bao boni junior kimbuta bajunior kimbuta nde azio bebe nanga franchement mwana ota motu na yebe nde kokana na kimbuta tokola aza ndoki zape eza pasi eza vraiment pasi donc mpo mobali asunga mwasi chose akamta gouverner bon je ne crois pas vraiment bafille baza bato mbongo ebele mbali asala même pas gouvernement oyo nga nayebi baza mbongo ebele ezaka bato gouvernement te nde akosaki no lelo vie échange to okoma so bende nini okokende bapoto poto eza synonyme ozala na millionnaire te non esengani akende na poto bonana mbongo ebele nanga mbongo ebele te nananga motu normal na odeprie vie ezaka grâce monza makutanisa nga nazwi visa na facilité poso so ozwi première fois deuxième fois baopimelo te deuxième troisième quatrième ntina yo osenga ya mwana bapesinga visa nde nakende na obota nazwi mokanda nanga normal nayebi te pourkui baloba yango nayebi te mponga lelo nakomi na nini mpo nalakisa bato deja nini bandeko bomone nzambe achangeaka vie ya moto moto azanga na mbongo ya transport atambola makolo 100 francs eza te mais vie échange akomi koya kobota na poto mundele apesi ye mpe mokanda nga bokende nanga poto na banda okende poto avant non avant naki s'installe nde nakende kobota nga banda okende poto depuis 2013 yaya azala na kondima ekosimba nzambe akosala en tout cas témoignage moko vraiment édifiant tokomi na biso na suka yo olandaki nzambe apambola yo partage ça large diffusion esala bien soki ezali mbala no ya liboso okota olanda biso na MDG TV mafuta ya sika ekozanga te kotikela biso libone na yo moi like esalaka bien suggestion commentaire toyokaka na biso et puis voilà que le Seigneur vous bénisse. Moi c'est la grande dame ezalaki toli en même temps actualité abeti lisolo ya ndenge wenge panzanaki bazaka elongo lelo baza so elongo te bino mo boyoki commentaire kotia ezate en tout cas sur partager émission et au sala malamu mingi quant à moi mni mbala sima de bonnes choses à vous que le Seigneur vous bénisse. Merci, au revoir, bon week-end, bye. la vierge nazala mwa fier nasala fier nde bato basala nakokango te ezombo nayebi orgueil te nayebi fierté bon nga bokende nanga poto na banda okende poto avant non avant naki s'installe nde nakende kobota nga banda okende poto depuis 2012 ou 2013 orgueil nayebi yango te elo nalinga ngomba mosala nanani neti nga na part na nga nayebi oyo elekaki eza entre elekaka biso misato